Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko ya libanda bokolanda kabiso na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bola Muka to meseni koloba ekoyaka o mabota mabino na tinasio ko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo lati na basuva to maya tumbola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele iye tondankita talantina ne songia nzila fumukuzu ke mzana panda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 poninite bangunza kati na religion africaine futuka fumu kimbangu baye lisusu bongo kozongisa baindo na esika babongela talantina manaka na biso mikobiange makabongo baindo bola muka soko fumukusu bakolonga ezelonga ya ba islamisé elonga ya ba christianisé elonga ya baindo banso kasi soko ba islamisé bakolonga ezebolamu ya barabu soko ba christianisé bakolonga ezebolamu ya impérialiste ya loposo pembe to bandeli koloba soko ne songia ndila mfumukuzu ke munzana panda na ngola bakolonga na eleko oyo ezebolamu ya baindo banso na oyo baze na islam na ba oyo baze na christianisme mais soko ba islamisé ba indo bazela lo na islam bakobunda po balonga ezebolamu ya barabu soko ba indo bazela lo na christianisme bakobunda po balonga ezebolamu ya mindele la preuve en est yango kotisi biso lelo na siki ya masolo tango loposo pemba yaki aye na religion na ye la première des choses alukaka convertir ba indo asala na ino baindo bakozala lokola ba élément oyo ya ko utiliser bobosana te tolobaka tango bayaki bazwi bilenge ya mibali bamemi bango na Portugal bapesi bango na bandumba portugaise na notion spiritualité mobali azali mopesi mwasi azali moyambi christianisme tango afaçonné belema ya liboso ya ye bango wana bakomaki batraître oyo ba facilitaka esclavagisme baindo ya yambo converti na christianisme bango wana bazalaki ko dénoncer misala tolobaka baindo loposo pemba mema na États-Unis to na Amérique ezalaki bitanga soite ezalaki ba molote ba gembete bayongololo te bambakasa te mondela memaka ba valeur adepuyaka ba valeur na Afrika yango bomoni ba inventaire baindo babimeli mingi pa ya loposo pembe tango instauré bonzambe na ye religion na ye christianisme et kota na voie pacifique te wana na linga ko souligner lelo boze ko te yango tata ze kote ya bana na ye na kimia matie me tango wana bakatela kango basi mabele tango wana bakatela kango bankoko na biso bakingo maboko makolo okondima biblia to kondima te na kondima yango te po nzamba ala qu'importe te bakati loboko okondima to kondi na kondima yango te bakati loboko mosusu te siko kokufela soko boze zomi to mosuba bomi sambo to mwambe o batikali na kobanga ta mosuba ndimi babandi ko former bango babandi ko imposer bango bango wana nde ya yambo bayaka kokoma ba traître ya loposo pembe christianisme wana installé na tango wana na Afrika yango esali bonheur ya lelo na loposo pembe yango esali lelo Europe bapia yonso ya Afrika mabele mabanga mabanga ya talo ya se mabele bapia mai bapia ba valeur
bato soko ne songi nzila bakolonga eze bolamu ya bayindo banso yango bomonaka balobelaka bakongo te tango bino boze kozwa message bosala yango kaka ya bakongo mais oneze lite penza ya loposo pembe eze kokoba kozwa esika bobosana te baguerre tribal baguerre ethnique eze arme ya loposo pembe mandoki ya loposo pembe char de l'impérialisme natambolaki nango lelo soko ngonge kopermettre tokotangama mitu baconflit bitumba ya baethnie eze partout en Afrique nalobi malamu partout epai ya baindo soko kei na Équateur okomona ke na Équateur babunda baethnie na ethnie banda tango kaka loposo pemba yaka bandimanaka te ngwanzi alobaka yende roi asimbi royauté ya Équateur Mbuza alobaka yende guerrier Mbuza alobaka yende guerrier Ngombe pa alobi yende vrai guerrier Topoki alobi bino kutu bolo bate ngai nde Mombonda alobi yende kuna soko nani mongo alobi ngakutu nde na bunda na defenda mabele oyo mais soko fandi na ngwandi alobi mongo aze moumbu soko fandi na mbuza alobi mabe ya ngwandi ofandi na topoke alobi mabe ya ngombe ofandi na ngombe alobi mabe ya na kosisa kotanga ba tribu ya Équateur te conflit de génération en génération soko kei na bandundu soko fandi na muyaka ze ko ebisa yo soko mupende motote ofandi na mopenda lobi komeka kutu te na muyaka ndambo okomona pe peuple wana babunda entre bango na bango na confusion to na songi ya loposo pembe tokei na Kasai na baluba ya Kasai na baluba ya Katanga esimbaka te baluba na baluluwa esimbaka te ozwi baluluwa na babinja esimbaka te ba conflit wana naze kotanga wana République démocratique ya Congo ba guerre ethnique loposo pembe tokei na Congo central Manyanga yende kolo Congo central yende fois décidé na maimanso makoleka na Congo central ok pa mutandu balobi mutandu nde ye mundere yenda civilisa ok kuna epa ya bambata balobi mumbata nde mokolo mabele ye muta yaki kofanda soko na bokonza utaki nango soko na tas d'histoire etumba ya mike kozanga koyokana okei na ba fleuve bayombe bango na bango pena no esimbaka te okei kuna na mwanda ofandi na musolongo abi muoyo ndoki komeka kutu kobala muoyo te soko zeka kana muoyo ebisio soko bali musolongo omilukeli ngambo na bomo wana nde mondele principe de base divisé pour mieux régner yango tolobi soko ne songia nzila mfumukuzu kia muzana mpanda na ngola balongi baindo bansonde balongi mais soko ba musulman soko baindo baze na islam balongi bolamu wana ya barabu soko baindo baze na christianisme nde balongi bolamu wana ya loposo pembe la preuve en est baindo nde bakenda kotonga Amérique bango nde baloni café bango nde baloni madesu basali Amérique ezalaki zamba ebotaka matiti mazangi ntina baindo nde baloni
Bayindo nde basali misala, ba inventer lampe, tube, téléphone, congélateur, réfrigérateur, climatiseur, ascenseur, yoso bayindo nde basali. Mais bolamu ya bayindo ba bénéficier na ngoni boum. Chaque minute babomaka moyindo moko na États-Unis. Azeka esclave. Bajwa bayindo balongola bango cerveau, batindi bango na mindule, batindi bango na sport. Et si ka drogue côté kamaka dealer, presque 90% ya ba dealer na États-Unis bayindo. Milliers bayindo bafandi na États-Unis et la kisi ke basé bayindo. Mais bayindo batekaka tango wana bandeko na bango bayindo au profit à l'oposo pembe o balakisaka ba valeur ya bayindo. Abotana kuna na suka tata wana tata futila azalaka na mayele ya boy bakangi tata futila bakena ye botala wana na suka tata wana tata kwako azena mayele ya boy bakangi tata kwako bakei na ye. Bayindo wana bapesaka bango nini mungu bapesaka bango nini bagalon bapesaka bango nini ba épée babengi bango ba médaillé. Rien que pour un médaille ba trahir ba valeur na bango. Et lelo soko boze ko prôner christianisme mongongo kauka bino po ya bolamu ya loposo pembe. Tango boze ko sala ba jeûne prière. Moto mo ba sali jeûne ya 10 jours. Yango bomona ka lelo mindele bazena ntango wana te. Bino bo sala kango po ya bango. Mondela zena tangu takota retraite bino bayindo boko sala yango po ya bango. Moto moka zena posa ya kolia ateka kanzungu likola moto aibike zena moto mobimba zeko surveiller moto wana soko elinge kitabandi ko pepola soko nkoni elinge sila apusi nkoni ndenge moko na barabu soko bayindo bakota na Islam. Boyebi lisolo ya tipo type sef boyebi na ngambo wana Islam ekotela ki bateka ki bayindo pona intérêt ya banani na intérêt ya barabu na intérêt ya barabu moyindo nini na ngambo ya Islam ateka ki bandeko na bayindo po ya bolamu ya ye te ajwa ki miette bankoko balaki mayele bankoko balaki mayele bazeko beta lisolo moko imbwa azalaki nyama ya zamba imbwa azalaki nyama ya zamba ololenge moko na bamboloko ololenge moko na banyama yonso bakwaka na zamba lokola moto amemaka akutanaka na imbwa ya moke amemia na ndako babokoli ye balesi ye bilei ya supu imbwa komi bongo traître ya bandeko na ye banyama imbwa kotaka na zamba ye moto akolakisaka piste ya bandeko na ye atizolo alakisi moto chasseur mbolo kwa leki awa sikao yango bomonaka chasseur atambolaka kaka na imbwa soko balandi nyama to nyama joi masasi imbwa ndakolanda azeko kota te akokenda kokuta nyama wana ajuye na mino aye na ye pa ya moto tolo kwazaka na ngonga na kingo azekolanda piste ya nyama joi masasi moto azekolanda soko a découvrir bajongi na ndako imbwa kozila nini mikwa mosunye komi po ya bana ya chasseur mosunye komi po ya bato ndenge moko na loposo pembe ndenge moko na barabu ba religion importé bayeyi awa na felika bazwi moto moyindo bafasone ye lokwa imbwa yango na mateya misusu maleki tolobaki basalaki des esclaves ya ndako o balobaki esclave de la maison na esclave du champ balakisi esclave ya maison yenda ze évoluer ye wana babengaki intellectuel kalaka ye wana lataka chaussette lokwa mondele ye wana lataka cravate mondele alakisa ekolia na fourchette
Ye wana ze komona esclave ya bilanga lokwa makak. Ye pa ya fini ndeko na ye makak. Sale bête. O bankoko ya baindo tokuta ki abalobaka sali bête. Te sale bête. Esclave wana mondela pusaki pene. Ye wana traître ya Afrique. Ba pasteur, ba évêque, ba imam, ba mwalim, ba traître ya Afrique. Bango wana ba esclave ya ndako. Rôle na bango eze nini? Rôle na bango eze ya kondimisa mokili. Oyo mondela lingi exactement ndenge mondela lingeli. Tango wana mondele azalaki moke minoritaire. C'est vrai, ezalaki accompagné na ba principe spirituel. Domination wana ezalaki nyongo. Mokomona mondele moko apesi ordre. Ordre zeko pese pa ya banani pa ya baindo. Bokanga tata wana bokata ye mikie mikie. Bopandre ye bakangi bakodie mbika. Mondele apesi kaka ordre. Esclave ya ndako ye lokola lataki lokwa mondele. Ye lokola tambolaki lokwa mondele. Ayekolaki koloba lokwa mondele du prénom. Pour fozwa prénom ya maître na yo. Ba Gustave bakomi. Ba Emmanuel bakomi. Lignée bango bakendeki kosala. Bana na bango bakoti na ba prénom. Bato wana nde bazalaki kolakisa na Felika sans prénom oser reculer. Mondela pesi ba avantage ya lukuta na moindo wana. Lokola bino bokimi na zamba bokomi baumbu. Boze kotambola bolati nkasa bombi nzoto na kasa po elambezete. Ya pesi mondele sokonde kono moindo mwa coupe alakisi ye palobi na ye boze même état d'esprit te. Ayebisi ye ndeko na yo moindo komi mona te moindo yo zo évoluer. Et pour comme penza mondele yango ya malamu foleka na baptême. Nde bongo bakokoma ka mwana ya Nzambe. Bato wana ba imposer. Prière familiale ezalaki obligatoire. Bana ba botami yo soko esclave ya ndako zena tango to s'occuper d'éducation ya bana na yo. Bana wana il faut bakenda na mission. Bakenda kozwa éducation ya mupe. Autre lobi ya mon père. Lobi mupe. Éducation ya basam. Pédophilie bandi kala na mokili oyo. Basango babandi ko bebisa bana kala. Basi yonso bazalaki kosala na ba église catholique ou ta la nuit de temps bazala ba objet sexuel ya basango. Osez na moi dire te soka bilongola bilambo ya kosala na kombo ya christianisme na kombo ya islam moindo akwisa kibomoto. Mais soko tozongi na ba valeur soko tozongi na ino na bambulo eleki yambo na ino yezu abotama ye moko yezu ango babeta lisolo na ye de sa naissance te na 12 ans lisolo ekatani baye kozongela na komi na 30 ans po kufa na 33 ans selon mokanda na bango. Mais kobanda 13 ans na ye te 29 ans Jésus azalaka wapi? Ye Jésus po nini na dobi ya mosala na ye azalaka agnon azalaka mwana ya mpate. Tango moko sima ya initiation ndaye komi benga lion, le lion de la tribu de Juda. Lion azalaka wapi? Soko na Afrique te. Ayebaki tango bakimi baye kotanga azalaki initié. École initiatique oyo ba grand yonso ya mokili batangela epa na yo moindo. Tango balobaka Égypte, Afrique du Nord ya lelote oyo kabwani na guerre ba conquête oyo ndeko na biso ba arabe ba jwe. Tango balobaka Égypte ezelo kwa lelote zeko ba appellation ya poto. Tant tolobi poto, tolobi France te. Tolobi Belgique était, tolobi Londres était. Tant tolobi poto, tolobi
et signifier to symboliser Europe ndenge Égypte ezalaki kolobama Afrique africain wana maître ya civilisation africain wana moto bandi évolution na mokili bana balekaki na beaux-arts batangaki filmologie batangaki histoire de l'art art bandi awa bayebisi bino industrialisation et bandi na loposo pembe mais po ba détruisaki histoire na yo bango moko be égyptologue oyo bazali kotanga lelo tango bakendaka ba recherche balobi manuscrit yonso dessin yonso ezali na ba pyramide sans industrie bokokai kosala ba dessin wana te po ezalaka mabanga taillé mais ndenge nini ba dessin wana esalami avant Abraham mais ba dessin wana eza na ba hélicoptère bayebaki kosala ba niveau bandako ya ba niveau na bayebalekaki na académie de beaux-arts batangi histoire de l'art batangi filmologie batangi musicologie wana weze na trait na art yango bomoni ndenge touti koloba ba mention yonso ezalaka na pyramide mais lelo mondele ya mbrouillé cerveau alobi industrialisation ebandi na tango na ye mais tango bomonaka ba pyramide ezeka kesika bazalaki kobomba ba valeur loko bayebaki ba nzoto ya ba pharaon ezalaki sacré et nzoto ya pharaon bazalaki kokenda ko déposer yango entouré de minéraux bomengo mais bato yo bayebaki ko ambome na tuna kango mbalombala bato bayebaki ko ambome ba nzoto ya ba pharaon lelo nzoto ya Abraham eboko mona te sa pola mikwa pe pola mais ba nzoto ya ba pharaon bazalaka ba kulutu ya Abraham ezali ko exister telelo e ali bato wana bayebaki ko transformer or bayebaki ko sala ba tapis velours soie na tango wana bango moko balobi tolandaka bana Israël na bachar époque nini po nini balobaka Égypte azalaki première grande puissance nzoka poza la première grande puissance na mokili économie faut le kaba économie ya bato yonso ya mokili armement armée na yo faut le kaba armée yonso mokili technologie na yo faut le kaba technologie yonso ya mokili ndeba balobi osé grande puissance soko bison de première grande puissance ya mokili c'est que tozalaki na makoki wana alors ville na biso ezalaka kaka na ba pyramide po ba pyramide yalaki plus obisika bazali kokenda kobomba kotika banzoto ya ba valeur ya ba pharaon ya ba konzi ya tango wana ebombaki mpe mabomba mi ya invention mayele ya kotonga ya kotambusa mokili bongo bango bavivaka ndenge nini ba ville ancienne ezalaka ndenge nini te mondele a formé bayindo oyo bakoboma histoire wana yango bomonaka lelo preuve ali mwana bandi première primaire batangisa ye makambo ya kibomoto ya sonso oyo kozalise moto babandeli ye c'est moi le coq coquerico yoze le coq te yoze moto botangisa ye je suis un homme te c'est moi le coq mais moi non babandi koyebisa ye c'est moi le coq na bomo ina ya ko reproduire nini akomi na ye soso tango azali kopusana babandeli ye histoire wana babandi na Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo donc sans Diego Cao bayindo bayebaki te qu'embouchure existaka abandi soko premier deuxième SEO kuna kutunde sika ba détruire na histoire akei na empire romain akei soko na empire byzantin akei na ba makambo mazangi ntina akotanga Henri Monton Stanley akotanga azena tango tatanga ta valeur moko ya boyindo ya kibavita batanga kaite ya vita kanga batanga kaite tango balobi na yo reine de Saba batangi sho le roi mondele balobi na te kombo na eze sabate eze balki se samba moyindo te wana bakotangisa yo te okotanga Jeanne d'Arc
pour défendre la France. Mais tout ça qui n'a moto mobimba défendre ma belé ya boindo pelenge moi si il y a 22 ans. Mi butuku mi balé na mi balé. Telle histoire de permettre te boyeba. Pour pas dévier au malam le plus vieux prisonnier du monde, balobi non Nelson Mandela. Nzoka salaka ka 27 ans. Ezena moto salaka 30 ans de prison. Fumu kimbante wana bakolobate. Pour soko balobi boko multiplier mituna et ko lingisa bokenda ko découvrir vraie valeur ya fumu kimbang. Ba de vieille histoire. Le plus vieux prisonnier du monde. Oh lalo basé ko tangisa bana partout balobi Nelson Mandela. Fumu kimbang bakisi 3 ans de prison. Donc Yasugi a 27 ans. Et à 27 ans, Nelson Mandela, le corps à Mandela qui est élevé, il y a eu trahison. Pour Mandela, ce qu'on a commis, c'est qu'on accepte qu'on trahit Bandekonayo pour l'intérêt. Yango Bomoni, Kobima Nelson Mandela na prison, Batambola li sous na Winnie Mandela. Moi si na ye, divorce kota. Winnie Mandela tikalaka na lit, na etumba. Nelson Mandela hier non photo, tout ça l'abrassage à je ne te reconnais plus. Ne reconnais trop les sauter. Et bah document et attestat, dans 27 ans il y a prison Nelson Mandela, à Kenda peut ba réunion mon sous na Londres. Yango bomoni, Mondele pasale la eba monument. Mondele a initié yo a boisi yo yeba maye ya yo. Yango toze ko bandela koloba. Toze na obligation ya kolinga nesongazi la fumukusu ke muzana panda na Angola. Balonga na itumba oyo. Poko longa na bango eze esengo ya baindo banso. Na baindo baze na christianisme. Bako sepela bako mona esengo. Na baindo baze na islam. Na baindo bakota na bouddhisme. Bako mona esengo. Mais soko christianisme longi. Traite négrière. Bo umbo ekotsonga. Ponda ki se monana. Tango kaka balonga ka bapanzi Rome Congo 1884 85 bakaboli bamboka bamapango na bango kwa gato na bango bino ba français bokozwa Tchad bino ba français bokozwa Gabon bino ba français bokozwa Congo Brazzaville Belgique kozwa eteni na biso Congo atui na Rwanda na Burundi ezalaki ba province na ye bakaboli mboka ya bayi sans kotala sima. Mais tant que vous avez le pasteur, vous avez prôné religion importée christianisme pour intérêt à nani. Bino ma pasteur va couper sa bino miette. Pour vous avez ça mon sala, vous avez couper la bango esclave spirituel et physique. Yango va couper sa bino instrument. Yango va couper sa bino visa. Pour vous koba mon sala, yako couper la bango milimo ya baindo. Lolenge moko na Islam bazui bato moko batelemisi likolo ba imam ba mwalim bango wana bakomema milimo ya bayindo pa ya barab intérêt nini bazena nini botala ba millionnaire arabe botala ba vrai millionnaire arabe mais bomona kawa pona kolakisa bango baze ba bengaka bango na Mecque période ya Ebola ba ebisi bayindo boya na Mecque te tokozala na ba responsable awa ba millionnaire arabe bosuka kuna na Ebola na bi te tango zalaka défenseur ya maya loposo pembe yebaka keze po ya bolamu na bango pe kumba pasi na mabele na yo yango elite intellectuelle ezeko tangisa bana bankoko na biso batambolaka bolumbu tata bo se genete na pidero bayindo bazalaka nango. Mais biso mona tata fille moko soko alati une extravagance et sika bato bali et dérange la vision. Moi si moko alati sous vêtements c'est comme monana atiki bibeluli banda ça dérange. Pour c'est culture na biso te. Bankoko na biso bayebaka ko bomba nzoto. Bonzambe nzoto moi si nzoto ya moto ya ki sacré. Tango botangi saka bankoko balataka écorce d'arbre. Poso nzete nini? Poso ya nzete nini? Nzete ya manga, nzete ya avocat, nzete nini bankoko balataka. Mais bobosani ke bino moko botangisaki bana évolution ya mokili. Nkoko ebaki kozwa mabele atumbi asali ebende. Ba ebaki kosala milunga ba câble ba bracelet. Wana ze ya biso bankoko basalaki. Moto ayebi kosala bwato.
basalaka boîte dans n'importe quel nzete ayebaki kotaye ayebi kosala analyse étude ya pression ya mai aimite libata tolobaki yango na manaki eleki nkoko wana yebi kotala na pondu eze na linyoko na se soko na kolia mkasa eze na lolenge na kolambela yango soko na kiti na se eze pe bomengo mobimba esika chimie ebandeli chimie meske batangisi bana ke ndenge bakosalaka fufu eze chimie na linyoko wana ndenge eze wana loko eze na midon soko lingolia yango ndenge wana malamu mais soko lingola mbango moteke ezui processus mobimba po bakenda koyeba ke mayo bakolambelaka fufu esenge toka na 100 degrés Celsius eze chimie formule basaleli fufu balambeli fufu yango te ya kwanga fufu okenda nango mosika te olambi yango lelo lobi ebebi bapusi mayele plus loin balobi te moto fo avoyageaka moto atambolaka fo amemaka bilei formule akwanga ye mafuta mbila likolo ya nzeta mbila obandi na kokata osali mafuta ya mbila obimisi pe lisusu huile végétale huile de palme na huile végétale ebimi kaka na mbila wana na mafuta wana oze na possibilité osala savon bankoko bayebaki na nzete ya mbila bakozwa masanga moto wana azalaki kaka motakala ti azali kosala évolution wana azali kaka bolumbu ayebi te komibomba nzoto me botala mayema ntina bato bakokaki kotanga te bato batangi yango te po nini bato batangi yango te po mondele apreparaki bato oyo bakosala po balalisa Afrique epongi po baapauvrir Afrique po na bolamu na bango bato bazali kondima vaccin betama lelo na Afrique po ya bolamu ya nani po ya bolamu ya loposo pembe po mission loposo pembe zeni extermination ya race noire bayindo basila ako utiliser banani besclave ya ndako oya bandaka ko former banda la nuit de temps oyo bazali kolobaki nganja kokisi kota ya caoutchouc te kata maboko batie loboko likolo ya libanga babeti epasola bango wana bayindo lelo bakomi badirigeant ya bamboka bazali kosala nini valeur moko ebotami bakoapuye te mwana moko asali soko groupe électrogène ezali kosala na mai bapesi ye bourse kenda mikili ya poto mpe bateki badepouye valeur ndenge tolobi na traite négrière bazalaki koluka nani ayebi kosala eloko nani azali na secret nani asalaka ebende baforgeron banani bakenda me lelo mpe bazali kokenda te bazali kokenda intérêt ya loterie dv alaka nini te bazali kodepouye bavaleur soko mfumukusu nesongi ya nzila bakolonga bayindo banso bakozonga bansomi bayindo banso bakolonga mokolo moko bakotombola loboko balobi tokomi libre mais soko bozali kopesa bokasi na bakristianize na baislamize bokasi ekokenda epai ya barabe bokasi ekokenda pa ya loposo pembe fanda kanisa tolobi jeune osalaka ramadan okotaka po baarabe bazala na sommet jeune prière okotaka basacrifice osalaka na christianisme po bakoba kokonza yo moindu po tikala obe pauvre 5 siècles au moins osambeli banzambe importe fruit nango na bomoi na yo fruit nango epai na biso bayindu te biloko pamba banzinzi soko basali eloko ya poison baye komeka pa na yo soko basali eloko ekoboma baye komeka pa na yo bomengo na yo ezalaka nde ya bango ekoma ya bango yo ze na liloboloba te lelo moko na bandeko bolandi biso liloba ya mokolo mwa lelo soko fumukusu bakolonga na etumba oyo bayindo banso balongi
soko kombo ya fumuki mbangu ekozwa esika na mabele ya baindo baindo banso balongi pe bakomi bansomi mais soko bolingi to bokoapuye kombo ya Yesu eyoka na makasi na mabele ya baindo boum esclavagisme soko bolingi kombo ya Mahomet eyoka na makasi na Felika boum esclavagisme pe komata ya bara bato wana baze bandeko na yo te bato wana touta na bango koko moko te yango lelo massacre epai ya baindo motango ekotangamaka te motango ekotangamaka te bamassacre yonso eleke epai ya baindo batraître baindo mpo na baintere ya banani ya loposo pembe botangaka Rwanda nègre esclave ya ndako aze censé akokokisa nini bolamu kaka ya loposo pembe andimaka ntango yonso abomaka bakongolais mpo coltan ekenda mpo uranium ekenda mpo or ekenda mpo biloko yonso baze nango mposa bakenda okokufa na Goma okokufa na Ituri okokufa na Beni lokoleze mpo ya bolamu ya loposo pembe akotikala koyoka yo mawa te bosufu toka bona po ya mokolo mwa lelo etambeze ngonga bosimba motu ya masolo na biso ya lelo soko ne songia nzila fumukuzu ke mzala mpanda na ngola bakolonga ezelonga ya baindo banso oze na mikili ya poto oze na Amerika oze wapi elonga ya nesongia nzila elonga ya banso mais soko boze ko défendre christianisme elonga na bango na mabele ya baindo yango ebota traite nucléaire esclavagisme soko boko tombola islam yango pe bota esclavagisme loposo pe bateka barabe bateka bai biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matono